Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la famille. Histoire moko ya pasi makasi, histoire moko ya mawa makasi, la famille. En tout cas, nos senga na bino bolanda émission oyo du début jusqu'à la fin. Boyeba nini et saluke mwana na biso leki na biso ndeko na biso akufa trop jeune bandeko eza totalement otolobaka totalement ya pasi makasi. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Kandenge Boyebi, soki bomoni moi vidéo ya sika ekoti, c'est que makambo ya sika pe ekoti. Moi ba information, moi ba analyse, moi pe ba histoire kandenge zalaka ya vie oyo ekosunga biso to la muka surtout na ba pongi oyo to la la kabandeko. Histoire na biso ya lelo eza histoire moko ya pasi surtout no senga na ba parents nyonso oyo tout baolanda émission oyo bovanda pinza bozwa bakiti botia mwa kopo mai pembeni bomelaka kandenge ezalaka parce que histoire ya lelo bandeko eza vraiment histoire moko ezosala pasi na motema makasi. Alors avant to banda moi émission na biso ya lelo comme d'habitude na osenga na batu o nyonso tout si c'est la toute première fois de visiter surtout notre chaîne qui est Étoiline Inès TV, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour recevoir les nouveautés surtout de notre chaîne. Aimez les vidéos la famille, commentez et partagez moi ba commentaire na bino et ko sala biso bien makasi tolingaka mingi makasi vraiment tango bokomataka et sala ka biso bien pour partager pe vidéo et ko sunga pe batu mosusu oyo vraiment bazalaka na habitude wana ya kokota ba YouTube te tombo partager na bango na ba WhatsApp wana penza bakolanda émission bayeba nini ezoleka na mokili. Alors la famille lelo toye na biso na bino kandenge ezalaka na histoire ya ndeko na biso na kombo ya Ariane wana penza nde kombo oyo ba parents na ye bapesaki ye. Donc histoire eza ndenge boye eza boye bandeko kandenge ezalaka ndeko na biso Ariane abotama na famille donc côté ya papa na ye ya botama bazalaki 4 siko côté ya mama na ye asalaki ye moko. Histoire ezalaki ndenge nini papa na ye na mama na ye balingana ki tango bazalaki ba élève talaka ndenge ezalaka amour scolaire balingana ki makasi na kolingana wana baye kokoma na 4e des humanités. Alors mama na ye aye kokoma na zemi tango aye kokoma na zemi famille na ye elingaki ye lisusu te bino moko boyebi soki mwana vraiment bansente ye ezalaka soni makasi bandeko mpona famille ebele ya baparent babenganaka bana ezalaka bongo eza pe une façon aussi ya kopinir mwana pour que bana mosusu batala bango pe baosala ba erreur wana te ba mosusu ezala kopinir mwana pour que tango akobota après komona ba souffrance wana nyonso aozongela nzela lisusu wana te. Donc ezala mwa bongo chiko epa ya bango pe babenganaki ye balobi okovanda wa te tina ba école tokofuta te. C'est ainsi que akendaki pa ya mobali vu que mobali na ye pe azalaki jeune, imaginez 4e des humanités donc moi ba 16 ans 17 ans. Alors akendo fan de pa ya mobali et pa na bango bandeko
vie ezalaki facilité. Donc na belle famille autre qui koloba belle famille a vivra calvaire bandeko. Souffrance moko pas possible. Kutuna classe akata ki abando kende lisusu te parce que belle famille na ye ba boya ki ko futela ko continuer ko futela ye mbongo ya classe balobi te. Oye pe ko bebi sa vie à mwana na biso parce que oye baki ozali vraiment na poste ozwaka zemi oyo. Donc ba makamnyo so ba ti yango kana mutu ya mwasi ke mwasi ndi azaki na erreur ye fallait vraiment asala le tout possible azwa zemi te. Siko ba komi konyo kola ye bandeko mwasi ya zemi akende kotoka kabamai, mwasi ya zemi atutaka pondu, mwasi ya zemi asokola kabilamba. Donc misala nyonso tu ya ndako ye muto bando salango. Basemeki na ye bazala baleki ya mobali wana bazala ba grande sœur babando sala lisusu eloko te. Makambo nyonso ekomi kaye neti kaka bonne. Soki akie kolele pa na bango ba parents na ye pe bayebisi yango bando luka. Tango lingaki ozwa zemi obando kanisa nini zonga kakuna bandeko bakozongisa ye kakuna. Donc kuna penzi zaki neti prison calvaire na calvaire bandeko. Mosusu mama na ye omona alambi biloko belle-mère aye azwi biloko nyonso akie kotia na chambre ayebisi yebisa mobali na yo alukela yo biloko kolia. Mwasi ya zemi mosusu azolala banzala mosusu bandeko azolala banzala jusqu'à ce que nzambe aye kosunga aye kobota mwana na bango oyo bomona na photo bandeko. Tango aye kobota wana akanisaki peut-être comme na boti famille nanga eko reprendre nga aye ko kende pa na ba parents na ye asengi bango soki akoki kozonga na ndako. Ba parents na ye baboyi balobi to boy soki olingi ozonga zonga yo moko tika mwana wana kuna ozonga yo moko ye pe atali mwana nanga liboso namoni calvaire na mwana wana. Soki natiki mwana wana akosouffrir makasi peut-être akoki pe kokufa. C'est ainsi qu'a décidé qu'il a l'obité nazonga kaka na belle famille place nga na kozala place pe mwana nanga akozala bandeko pona ye abando kanisa peut-être comme na boti boye belle famille pe eko changer moi makanisi ba bando traiter nga bien vu que ba komi na koko na bango bandeko rien en tout cas eloko mo côté échangeaki. Donc façon ba bando traiter ye na zemi ti aye ko bota ba bando traiter ye ka de la même façon. Souffrance balobaka souffrance bandeko mwasi azomelisa mwana mosusu bandeko depuis tongo atati ya pamba izate. Donc il faut amela kaka mai souffrance bandeko ba souci et puis eko sala que mobali pe akomi ko bibana ba fi mosusu ba collègue ya classe na ye donc bakomi ba copine ya garçon wana ya mobali na ye papa ya mwana na ye et ko sala ye stress bandeko. Imaginez stress kandenge kota kana vie ya mutu chaque jour ozo stressaka. Donc stress wana ekomi kolia ye malembe ba omonaka mutu azokonda santé ya malonga ezate bino moko boyebi soki mwasi aboti mwasi penza soki aboti soki bazozwa soin na ye makasi bomona ba santé ndenge yaka omona mwasi faso azongala olobi o baboti lelo tonde nini siko ya ye ezalaki bongo te. Place nyonso azokende ba omona ye mama mokolo kutu na bilamba ya malonga bandeko ezalaki te. Bilamba ya malonga ezalaki te basuki okoloba kutu te babando kanga ye suki ata te aza na mbongo te akota salon. Donc souffrance moko pas possible. Siko stress wana bandeko komi kolia ye. Bandeko bo commenter, bo aimer pe vidéo, bo partager. Ko sala biso bien bandeko kandenge zalaka. Moi ba commentaire na bino, moi ba j'aime na bino e ko sunga biso mingi makasi. Bandeko stress wana elikomi kolia mwana bato okonda après quelque temps akomi koyoka motema ezopelaka moto bandeko
soki avandi boye motema moto ata soki amelima ya malili ezosimba te ameki koyebisa bo parent na ye kandenge ezalaka balukila yata kisi to akendaka hôpital balobi na ye longolaka ba stress vie ezalaka bongo yo moko lukaki ozala mama siko kozala mama ezalaka bongo foza mutema munene oza mutema ya koyeba ko patienter bandeko ameki kokendo tala mama na itala tango ka mama na ye mama oyo abotaki amoni ye bala moko mama na ye akomi kolela abandi kolela lelaki makasi jour wana. C'est ainsi que maman lobité comme ça zonga comme papa na bino azana musala na koya kosolo na papa na bino comme ça azongi sayo awa na mwana na yo bandeko tan wana mwana na yazaki na ba 7 mois 8 mois. C'est ainsi que papa na ipe aye koya na pokwa maman expliquer papa situation ya mwana na bango ndenge ezokende papa lobi jamais na oko vanda na ndako na nga na ba fille moi si on a yebike il faut abota na ndako libala na ndako na nga eza yo ayebisi moi si eza yo mutu moko te akobota na ndako yo te papa boy papa zaki tellement catégorique donc eza ba papa oyo bazalaka donc ba papa moko ba respectaka bango na quartier sikoyo soki makambo soni boye ba enceinte moi si na ye papa moko aza na respect makasi ba respectaka ye ba pesaka ye moi poids moi kilo na vie. Papa lobi jamais ozonga wate a souffrir kakuna mama lobi te mwana kondi makasi tokoti ko perdre mwana oyo papa lobi jamais. Allez le lendemain mwana ye kozonga pour que ayeba papa lobaki nini mama ye ko informer que papa na bino aboyi alingata lisusu te otiaka makolo na yo awa mwayata na sunga yo ezate soki papa na bino ayebi akobenga na nga na ndako libala nga pe na lingi ko souffrir te yo kende kaka kanga mutema muti ya monike ekosimba na ete jour moko kaka balali boye bala mukatongo bayoki ka bebe azolela na mbeto bebe azolela mama za kolala na belle famille kaka tango batie kola musaye bandeko nzoto ya mama ezaki déjà malili donc mama kufaki katikati ya butu mama kufaki na ba stress oyo bandoli ya ye esalaki ba estomac ya makasi mama kufaki pe na nzala parce que abandoli ya te mosusu zolala ba 2 jours sans kolia mosusu peut-être akolia azotonda na ete donc ezaka biloko moko ezangi tina ezana ba vitamine te nde baye komema mama na hôpital bayebisi bango kete asi akufa kala bandeko ezalaki somo entre les deux familles bien que papa bando boya mwana na ye azonga na ndako mais ezalaki somo babundaki bakomiti na ba parquet kandenge ezalaki ya somo jusqu'à ce que belle famille ya mwasi balobi te totikala na mwana oyo etikali neti nyongo na biso comme mama na ya kufiawa biso moko tokozwa ye tokotikala na mwana famille pe ya mwasi elobi jamais jamais kotikala na mwana oyo nde azala neti souvenir na biso bandeko bakendaki makambo kande na yebisi bino bakendaki ba makambo wana nyonso na parquet nde parquet eyaki kokata makambo balobi te famille oyo mosusu ba perdre mwana na bango sikokoko na bango il faut akendo vanda kuna ti tango kokokisa 12 ans de akozonga na belle famille donc belle famille ya mama na ye epa ya bakoko na ye du côté ya papa. C'est ainsi que famille ya côté ya ba mama bazwaki mwana akoli pe de l'autre côté papa na bango pe akolaki asilisi ba classe aye kozwa pe musala moko ya kitoko makasi tango aye kozwa musala ya bien de akendaki na belle famille ake kofuta kandenge ezalaka bambongo nyonso afutaki te tango ansentaki mwana na bango afuti pe mbongo mpona korécupérer mwana na ye aye pe korécupérer mwana na ye bakomi kovanda na bonne tan wana nanu abalaki te. Après quelque temps nde aye kokutana na mwasi moko pe azalaki na mwana moko ye pe bansentaki ye sikoyo baye kokutana balobi te tobalana babalani
mwasi ayei kokota na ndako ya libala na mwana na ye. Donc bakomi neti na bana mibale. Tango akotika na ndako abandi bala moko ko maltraiter mwana mobali. Akomi ko maltraiter ye soki papa na ye azo traiter ye bien makasi. Mais soki papa na ye azate bandeko ko finga ye. Et pourtant papa ya mwana oyo azalaki tellement na bambongo ebele, bazalaki na babone na ndako. Mais soki papa na ye azate yenda osala misala ndako. Au bakoyebisa bonne vanda na yo pe opema ye pe asala misala. Donc babando maltraité ye mingi makasi. Mosusu omona mwana kini ake pa ya bakoko na ye. Ako expliquer bakoko na ye ba makambo ndenge ezolekaka na ndako. Bakoko ba obengisa mobali. Tango mobali akokota ba expliquer ba makambo nyonso, mobali akoloba na osola na mwasi nanga me façon na mona ka mwana nanga jamais bakoki ko maltraiter. Eza kaka ke nano asadapter te ko vanda na mama na ndako. Nandeko na ye mosusu yango ezosala pasi to pesa ye kaka temps yango ezalika ba réponse ya mobali chaque fois. Bandeko jusqu'à ce que eye ko sala ke mwana aye ko kota na 6e. Tango aye ko kota na 6e, allez aye ko sala ba pourcentage ebele parce que na mwana ya marâtre na ye pe azalaki na 6e. Bango nyonso mibale 6e des humanités. Alors nzambe ko sunga bango nyonso baleki na examen d'état, mais sikoyo ya mwana mwasi bo mona na photo bandeko ayaki kozwa bourse. Alors il fallait akendo tanga na Canada. Bandeko ya pasi eza que marâtre na ye aye koyoka jalousie, aye koyoka motema pasi. Il fallait mwana na ye nde azwa bourse akendo tanga na Canada bandeko. Tango ye mwano ya zui bourse kendo tanga na Canada nde asiliki aye ko empoisonner ye mwana oyo le même jour kale biloko kolala boye na journée nde kokufa bandeko. Ne makambo oyo tozana ngo lelo makambo moko ya pasi soki totali histoire ya mama na ye ndenge akufaki lelo toya komona pe mwana ya age oyo akufa na façon ya bongo bandeko eza ya pasi. Eza ya pasi makasi. Babiloko toomona ngo mingi makasi na société na biso. Toomona ngo mingi makasi na communauté na biso. Eza na mibali ebele bakufela basi. Basi wana batika bana. Omona mobali abali mwasi mosusu. Sikoyo mobali akendaka musala mwasi azotikala na bana azonyokola bana pas possible. Bana ya mobali nde bazala bandoki. Bana ya mobali nde bazalaka miibi, bana ya mobali nde bazalaka salite. Ata soki bana baye kopesa rapport na papa na bango. Papa jamais akoki kokotela bana na ete. Omona kaka mobali azokotela ka mwasi. Soki mwasi pe ayaki na bana na ndako ya libala. Bomona kaka papa azokotelaka mwasi na ye na bana mwasi na ye. Ata soki alingi asomba biloko mona aosombela ka bana mwasi na ye bana na ye azosondola bango ka bongo. Ba papa no senga na bino nyonso ba o nyonso soki ata ozaki na mariage na yo o divorçaki et puis bo se séparer donc bo kabwani na bana olobi oke toza na bana soki 4 mois sekende na mibale nga pe na tikala na mibale wano tikala nango oye ko bala mwasi mosusu. Papa landela ka vie ya bana na yo soki bana baye ko pesa yo rapport papa landela ka ba rapport o bana na yo bazo pesa. C'est vrai la plupart des gens balobaka ke o bana wana bazo kosa balingi kaka séparation ya papa na bango na mwasi wana balingi papa na bango abala te bandeko eza na biloko oyo bana ba supportaka eza pe na biloko oyo bana mosusu ba supportaka te. Yango to mona lelo ebele ya bana bakomi les enfants de la rue eza na babiloko ya bongo. Lelo to mona ba jeune fille ya mike makasi bakoti na kindumba eza na lelo to mona bana ebele lelo banseta bango. Pourquoi? Parce que epai na biso eza calvaire. Mwasi ya papa nanga marâtre na biso azonyokola nga makasi nazokoka te. Ata soki na yebisi papa na biso andimaka na ete. Ba papa toyo kaka.
ba papa toyo kaka bana boyo kaka vraiment bana na bino ato oza ya kolemba jour mosusu ka boye vandisa pe bana na yo bimisa pa pe bana na yo oyo bota pembeni bimisa bango bokenda kata restaurant yo kaka na bana na yo oyo ka bango oyeba souci nini baza nango souci nini penza baza nango tout ce temps bana na yo bazaki bandoki te tout ce temps bana na yo bazaki miyibi te kaka lelo parce que obali mwasi mosusu akoti na ndako ya libala mbala moko ya yo mwana akomi ndoki akomi muyibi. Papa tofungola miso air moko toyebi ke bolingo soki ekoti soki olingi ebele ya bato soki vraiment balinga koyoka lisusu te mais babolingo bongo e importaka bino te ba papa e importaka bino te bandeko na ngai mibali bomoni bana oyo eza avenir ya biso. Peut-être mwana ozo négliger lelo azande mwana kozala soki nani na communauté na biso toyebaka te lelo so to mona ba ministre to mona ba gouverneur to mona ba biloko ba maire de la ville lelo to mona bango est-ce que na ba famille na bango ba yebaki que un jour bato wana ba ozala na ba titre bongo ba yebaki na bango te avenir oyo eyaka na ba surprise ebele. Alors papa fongola kamiso ata soki bolingwa ndenge nini bana na yo batikali bana na yo mosusu bimisa bango oyo ka bana na yo souci nini baza nango soki omoni ke mwasi oyo peut-être obali aza mwasi moko alingi teke bana bakotaka na nini na chambre na yo bana bazalaka heureux to heureuse na ndako na yo papa na osenga na yo soit zongisa bana atepa ya bakoko na bango mais yo moko ozwaka charge na bango yebi ke chaque fin du mois na obando bimisaka boye boke bana na yo bazala na bango heureux bazala na bango heureuse chaque fin du mois yebi ke na obando bimisa boye pona ba classe na bango pona bilamba pona argent de poche kandenge ezalaka bandeko eza ya pasi kobona ba makambo mosusu soki mwasi azalaki na ndako libala bakabwani na mobali na ye mama penza mwasi penza protégaka bana na ye mais ce n'est pas le cas avec les hommes. La plupart ya ba papa ba protégaka bana na bango te ba papa ebele baza kaka emporté na bolingo soki kaka papa lingi c'est fini abosani ke bana nanga oyo eske baliaka natala nanu bilamba walataka bana nanga oyo école nini bakendaka eske boyebi ke lelo eza na ba papa oyo bayebaka kutu ata classe soki bana na ye batangaka upa bayebaka ta te soki école nini bana na ye bafréquentaka boyebi yango omona mwasi na bana na ye nde batangaka école ya kombo école ya cher mais bana ya mobali ba école moko boya ya leta o bafutaka te yango bakotisa bana na bango. Ba papa to fongola miso histoire oyo esalaki nga pasi makasi komona mwana moke boye akufi pona ki jalousie ya marâtre na ye soki papa bandaka ta koyoka mwana na ye na ebandeli alingaki azongisa mwana te pa ya bakoko alobi oke na obando zwaka soin na yo chaque fin du mois na otindelaka yo mbongo nga moko na okende ofutaka na classe na yo bilamba na yo kutu kostressaka te. Mais papa tellement azalaki totalement emporté par l'amour papa abosani nyonso lelo mwana bakomi kobenga ye ebembe eza ya pasi ba papa na osensibiliser bino na butu ya lelo na osensibiliser bino toyebi ke mwasi ezala na pouvoir ya makasi na osensibiliser bino bofungolaka mwa miso toyebi eza na ba papa ebele lelo batikala na bana basi na bango ya liboso bakufa ba mosusu eza nde divorce séparé bango alors bofungola miso surtout na vie ya bana na bino. Yo papa vraiment un papa oyo se respectaka un papa responsable aza papa oyo akondima te que mwana na ye a souffrir
bosalaka mpona bana na bino soki ozozwa soin ya bana ya mutu mosusu ke dur ya bana na yo papa fongola mwa miso kandenge ezalaka na mwa système ya bien. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance ya moke histoire ya mawa oyo nayaki kobetela bino lisolo kandenge ezalaka tokomi vraiment na suka ya mwa émission na biso ya lelo na osenga na bino bo partager bo commenter bo aimer pe vidéo et ko sala biso oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.